Il faut s'éloigner de ma pensée, même ma biso ma contradiction, même ma biso qui tombe, même ma biso tombe. Parce que les autres, tous ont bête en équipe, même équipe, mais va ne pas qu'on tient ma bulle sous une accon à biso moko. Donc, bah ça qu'on continue qu'on l'a ta poste sur un modèle, pour ne pas défendre le modèle, et puis pour ne pas continuer qu'on garder biso. La même type, il y a endormissement, la même type, il y a esclavagisme, mais tout ça, le longo frère, maintenant, c'est parce que bango so bani ko sakana basakana peut-être na bateau bango bani ka sakana mais na tango biso to telemi to dingi so ba black té parce qu'on peut prendre les billets de là comment na bango à domicile qui pasteur na bango biloko bango basana buto na bateau bazo yoka bango mais biso pas to telemi to dingi so ba ka buto baté ngai ya na téléphone na ko singa téléphone na ko pese to ko kutana so pa lina to pe bien na du bien na ko mone kuna à domicile to ko solo là mutabanga moningaalité et elle est tout moyindo donc to lingi bateau bazo na go sérieux. Le sérieux, c'est la construction de l'avenir du peuple noir, du peuple africain, dans l'ensemble des choses. Mais de l'unité moto, le côté où le avenir, il y a s'aimer désordre. Non, ce qu'on a dit élément désordre, mais va dans le désordre. Quel est le désordre? Quand il y a que si tu as tellement de pureté, pas qu'on a pureté. Et pas qu'on a stabilité. Au moins, ici, papa, Obambe, na kanisi, tozala, nano lelo, na maina. Monoko ya pio pe moteme ezala vraiment na kati na kimia soki masolo oyo ezali mpona komema moto na libiki ya solo nakanisi nakopesa maloba okontinue kende vraiment tout droit otindeko na ngai Obambe nayebi ke oza na bwani ebele papa Zambwana akozwa bakandida ebele oyo akozalaka soki akozala na ntango ya défendre makambo oyo ye azo croire tout ateya ye obi azwaki révélation to éviter mais kasi eza na bato moko bavanda na yango na niveau moko ya koleka mwaye baloba mingi awa eza nanu te bango nde bakosenga masolo oyo na papa Zambwana Joachim vraiment en tout cas peut-être kozala libiki na ye mpe ekoki kozala nalobi entre guillemets libiki na ye mpe ou bien bozongisa ba oya moi bazana bobungi bazonga na nzela papa Obambe malobe zongi na mokolo mosusu matolo matondo mingi papa bango bayeba que Bible oyo bango baza ko continuer ko tanga baza ko soutenir Bible wana ewuti na ba grec ba romain ba jonge pa ya ba juif donc la Torah oyo epesami pona la masse mais la Torah ye moko a pioché ba écriture na ye na kati ya buku na bango mosusu mais ayaka na makanisho ya kuyaka nango biso pe to ano ya biso to ko vendre ça malembe pona to lobe et sikane ni biloko ngo ba puiser kango tene oyo komi te to ko bimisa na ba papyrus égyptien oyo bango ba tricher que les 10 commandements soki ya yebi to ko bimisa nyoso to ba 10 commandements o bango ba tricher que na kati ya bible oyo wuti na papyrus égyptienne to ko le bango tranquillement belemo nyoso to zali nango pour to le bango que ezali livre ya mobungi eza ko linga e bungi sa peuple Congo. Le collège n'est pas mis peuple Congo, parce que l'heure est arrivée, il faut tout ça là, afro, na sorte de tout. Et vraiment, il y a une question à couper ça, quand on peut que à continuer à couper ça, surtout à Zali Nango, pour nous couper ça, biso, et que biso tout comme prêt, il y a couper Nango, vers Bandikou. Balinga, parce que tous allez l'opposer au Moko. Ata lobby à quoi il n'a toto, balobi ngulu, à Djonga Kaka, n'est pas y a qui n'a salité. Ata usukuli okotambolane akozonga kana na salite moyindo ata ke wapi akozonga beleka ka ipa ya bayindo parce que ata ndeko mondele moko akolinga ye akozala ta moko te ona laki nango amuke akoloba yango na jongisi na yo papa merci mi matondo mingi mbuta Obambe pe matondo mingi na papa Joachim na kimia oyo vandaki boende masolo etambola na kanisi Olandi déjà bandeko na yo oyo bazalo kusona yo na makanisi bazali kozongisa yo na kanisi bandeko baza tellement ebele poko na technique na lobi bakotisa bango susu te pamba te temps ezali kokende mingi bavandaki tellement kimia koyoka ntango koti et voilà bandeko mingi baye na nsima na yo peut-être na foi na yo papa Zambwana omilobi ete bandeko bazali ya kobunga baza na kusa na yo bana posa na yo na ntina se moko na kanisi peut-être soki yo otangaki kaka jeunesse ya pamba mais peut-être mosusu bandeko ebele batangaki mwa moke avancé na kanisi otikali moto na suka par rapport a bandeko nyonso oyo bazwizwi maloba
nakopesa yo maloba pamba te ezali émission ya mfumu nkusu okoki kozwa maloba nsima nkusu te mpo ezali émission na ye papa ndombele azali modérateur akozongisa maloba papa zambwana oyoki réaction ya bandeko na yo na invitation ya mfumu nkusu olobi nini epai na biso na studio epui na balandi mpe elongo bisika mfumu azali kolandela yo olobi nini mpona makambo nyonso bandeko balobi na pesio maloba matondo. Ya, merci mingi ndeko na ngai po eza debate na koki ko répondre na bandeko ya suka bauti koloba o ba lancer ba flèche epai na ngai pona ndeko obambe na koyebisa kaka ke débat oyo makambo contradiction oza ko éviter ke soki toye na émission oyo toya na contradiction te alors wana boza kopesa invitation na mutu oyo alingaka contradiction parce que raison na ngai kosala face à face na papa nkusu pona ko contredire philosophie na ye. Ça, il faut déjà vous mettre en tête que je ne viendrai pas pour un débat sans contradiction. Je serai là pour la contradiction. Ensuite, pour la bande comme sous message dans la repère Sabino Nazali pasteur te. Oh, Nazana église Nalia Kamakabo. On a déjà Tokolobelaro le loté, mais je ne suis pas là. Mais bah, on a besoin de référence dans la télévision à Bako, on a qui centre place na terre, na ba église Nazana on a Congo Angola. Je vous dirais que ngana sponsorisé Kayango, mais la collection na Mbongo na ba église était. Mais tokenda do na maître na bino rabuni na bino papa nkusu. Papa nkusu message na yango yo ke bokoko oza kolobela Jésus Christ abengaki ba Moïse banani tout ça. Jour ngano débat ko la place to kotombola e ko à partir du jardin d'Éden pona yebisa ke zaka d'abord na Afrique. Pona yebisa ko e biso d'abord batu moindo batu to banda mokili oyo makambo bandaka na Afrique kuna. Alors okopesa ngai balance yo papa nkusu entre philosophie na yo oyo oza ko progresser na yango ozo tombola bokoko ya mutu na mabele oyo sur base ya bamindele baye après ba noir parce que Adam et Eva na ko prouver yango que il était un noir kona nde ngano to ko tombola pona yeba est-ce que bokoko yo oza ko kotsaka na Kongo wana ozo zulonga partir ba 1800 tango papa Kimbangu abotami et ensuite drapeau ya papa Kimbangu ozokuya ko bomba banango po construire célébrité na yo papa nkusu prépare-toi jour débat ngana yo ekozala po prouver ngai ke papa Simon Kimbangu na tango ayeko bongo la motema atiki ba polygamie atiki ba kisi azalaki na yango ba kisi eza biloko bokoko to eza biloko bokoko te oko prouver ngai ke un catéchiste comme Kimbangu na tango ayeko bongo la motema place nini yango susu asalaki makambo ya bokoko oyo yo papa nkusu oza ko troubler population pour dire que tola na mfumu Kimbangu okopesa ngai liaison nini ezali entre mfumu Kimbangu na bokoko donc mais non naza ko bwaka ba boule oyo ngana papa nkusu na respect ya kibomoto papa ndombele na ko permettre yo jamais okende ko qualifier ba mawa ko ezali bénissante. Net wapi nazali modérateur bolimbisi na kosenga yo mingi papa Joaquin na kanisi na respect oyo tozali kopesa oyo ya ebele employé quand même ba moko le kozala pasa neti monini neti monini neti nani naza ko minimiser nani naza ko minimiser na lobi kolimpu isile kondobele pesa tango popesa tango popesa tango tango boza koloba tango ayazolo pesa tango oyo osepeli koloba matondo pesa tango allo kasi yango naza koloba te. Quand vous parlez comme minimiser na yebite bozoli ngana benga nkusu nzambe. Qu'est-ce que toi tu appelles qui est papa Joaquin? Parce que jusque là nazomona c'est comme si bozoli ngana pesa papa nkusu titre mususu andeko. Mais papa Joaquin yo ça dédié qui est la terre muke ou est en monte papa. Bon débat bon biloko wana boko biloko na yango te tozali kolobela nga naza kopesa bino nga naza komiteka naza kopesa bino
okolimisa mukyebuta Joakim soki balobi tosala botosi lokola bandeko babengabilo papa yokosali botosa babenga mpe papa to botosa ya bakulutu oyo ezolupela bosiko neti nani oyo ngai na tosi te non ebuta Joakim landa bisika likambo ezali tosi eza nango nzela oyo ememaka mutu na lola soki lola ezali posa kolobela nakanisi ntango deja ozoloba ke posible bato ça fait un peu mal yaka na maloba oyo ozali koloba senga ye te azali serviteur ya paga ya désordre un client me ngai nayebisi bino deja makambo oyo ngai na papa nkusu tokozala na yango jour wana ke tokodebare a partir ya bokoko nini yango ye aza koye parce que bokoko bamindele oyo ye aza kosangisaka awa Papa Joakim, nasengi bolimbisi pardon. Yoka papa. Joakim, yo lingeza la mkolonini. Talopa itela vanda kimia yoka papa ndombele. Papa Joakim, landa ndenge na lingi na solo anoboye. Makambo yo koloba, ezala base kaka mpona yo na papa nkusu. Soki ekomi ki oke. Azali serviteur ya paga ya désordre. non désordre yo nkusu mziza koyaka na désordre na Congo wana tu es tenté de déranger la mère sabari bakongo nyonso komi déranger mpona basecte na bina bayombe kuna boza koya kotiaka na Congo wana c'est là que moi je vais vous répondre pour vous dire que bokoko bozobome wana nsima ya kimbangu ya lokuta bino nyonso bokomi ya kimbangu vous ne connaissez même pas kimbangu Papa Ndombele, tiens-moi hors de bouquet, Papa Ndombele. Yo mouto ta modérateur, tiens hors. Dans l'ordi, moutalot, Papa Ndombele a tout ça des gens de fait. Quand il m'entendait papa, voilà. mouvement boza koyaka nango ya mfumu kimbangu ya lokuta ya bakoko yango toko debate Joakim Mindima la conférence. milenfo bamama baza na kimia Papa Joakim, était na régie Maton. Tozala, botika malobe papa Ndombele animé émission. Tina pe ezali mingi ya papa Joakim na masako loba makoya na émission na bango bomitungisa mate. Botika papa Ndombele animé émission. Nde na bongo mingi yana na bango pe koya Maton. Papa Joakim soki na mitima o alobi bana na ye papa na nzela na radio eza yango muta Joakim nazali kosadresse mwa moke epa na yo bolimbisi na ndenge ya respect pamba te tozali kolakisa yo respect nano bandeko tu baza na kati bazali komeka kofrene eloko wana ebate balakisa meme mwa lositu pourkui nazoloba boye nakanisi ndeko na ngai Joakim toyambi yo a 100%. mais eloko tozali koboya nde kokende na bakritike ya l'homme sur l'homme mpo kotudebi yango mpona mafuta te alors biso tosengi yo boye papa nkusu accepte bosolola débattre pour défendre mais ndenge na ekolanda yo oza na mituna neti kotuna po oyeba ke bayebisa yo soki boye bayebisa yo soki boye